Voilà, coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, Alexandre, il a bien. En tout cas, en tout cas, matière, et matière. Bonsoir ma belle communauté, bonsoir ma meilleure fan du monde, bonsoir. Na batunion stu bolinganga, eba mbote belé na M23. Team M23. M23 bando kite. Oya biso ba pesa biso kombo tondima kombo wana. En tout cas bambote na bango nyonso tout basé belé na ko dédicacer bango nyonso tout te. La famille makambo eza. Makambo te eza. En tout cas nga na oteka na ngaka na kop na makambo. Nande eza na ba audio na ba matière. Tenga na oteka. Na koteka makasi na koteka. Na koteka penza. En tout cas makambo eza minene bandeko. Tosala nanu prière. Na longola linette. Po émission ezo banda na lusambo. C'est là, linette faisons un andap na bozela pardon. Bozela live ezo banda na ba prière. Prière. Tokanga miso. Tovandaki na biso na kimia na kati ya réseaux sociaux. Kasi mwana mwasi oyo bazwa na se ya mai makolo combinaison ayaki komilukela actualité po akanisaki ete akokimisa actualité ya libala ya Magali Lomama. Abosani ete Magali Lomama babali ye na mbongo aza ko savourer l'huile de miel mampuye ezate kolele zate azako kajole papa azako savourer fumangani azako savourer nyomi ititi kasi ye amonaki yango lokola esika ya kosala buzz po ete akimisa actualité nzoka libala ese salamaki libala eza actualité te eza vie ya bato kasi tolali tolamuki papa eviki kuli alobi trop c'est trop kindoki ya fami oyo kobanda na koko nsopo kokita na Arieta basangisi kindoki pona kodetruire bato na kati ya interneti kasi eleki mbala oyo nazali kobimisa basekre nyonso na kobomba ta likambo moko te kokamwa pour les siècles des siècles. Amen. Yoka kolela ya bashiwawa. Yoka kolela ya makolo combinaison. Alelaki na munoko nini? Papa oh Dieu ma colomoni oh Dieu ma colomona bashiwawa balili tofungola micro na sisi prière émission ebani makambu eza makele boendeni ko nakanga na ison makele makasi acha vibraire ai vibraire makambu eza minene acha micro bosi ano na acha nano na longwa na baridi ye
Yaya o babenga ngo fimbwa mukolo ezaki ndingo fimbwa mukolo ayemba yaya emission bongana bavukana boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene evi abeleli oseko evi abeleli osecours boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene evi abeleli M23 evi abeleli Carmele alobi makambo eza ya kindoke alobi kokoso po aza ndokie alobi chacha ndoki confirme alobi Henrietta pazwa kindokie makambo eza yaya makolo combinaison oza wana oza nanu bourrique oza illettré tout fait ba yoka na Chantal Bola yo mtopia Chantal Bola devoir mokoko okoma kombono te écriture loka soso a opanza bazelo ekukwa biko osimbaka na kaye okomaka to desinaka talanga na komi makambo na osa siko nyonso mo nde nakoma na papier duplicateur très propre moni o écriture na biso bana lycée nga na komi kaye ozotya mopanzi wana ozodesine babule ozokoloriaka to ozokomaka yo ebokoma wana ozokosaka bashiwa wana yo ozokoma to ozokode epuis kotala nanu esimbeli ya stylo ya makolo combinaison bino mo bomona te ka ebokoma te omoni mutu ayebokoma bayebaka meme na touche na ye ya osimba biki omona ke o mokomi tala mutu aosimba biki boye aotya biki boye okoma ndeni yo oyebi kosimba bapipi oyebi makambo ya mbetu bik na kaye ya cope note ozo hérité Charlotte atanga te illettré tout fait ta mère ezokita babenga yango ba lien familial mawa na oboti dangereuse na biso alobi ya communauté congolaise ndo bimisi na mokili wana pe azoloba pe ah Seigneur Jésus yaya tokende molo makambo olobi ezali matière eza te biso nde toana matière oza matière ya Carmel te soki yo ozosola na evi singa evi matière ya Carmel olatisi evi abimaka na ya ana mswahili respect mwasi ya mbongo ana mswahili I am strong respect na yo yaya napesi yo mbote yo lobi abimaka na I am strong pesa matière otangi fani pesa matière omoni ke yo oza nango te do biso nde topeze po yo mobali na yo aye koyebisa biso makambo ya yo na famille na yo kindoki boza nango eza na ba audio nga na camarade no te yo illettré o depuis quand yo kovanda na kiti wana o wana eza na bintie kwa o sopo asubela kango soka langwe ozupe o courage a koloba na tia ba audio nga na camarade no yo nga na camarade no nga na camarade no oyebi anon mata avion nga na muninga no mwana no wana kola ka na 4 kwa ndako ayebi vacances ta ebo sakana ta yebi ba jouer te yo moninga camarade no wa koloba pe to tia ba audio nga na camarade ya tata no na mama no na koteka na ba audio ya evi epo ozokosa bashiwawa evi alobi apekisi Carmel na Sara batia ba audio te evi owapi evi otoane même moral evi owapi akopekisa evi owapi oye moko azolinga sa sortie médiatique makambo nyonso Chantal Bola oloba okosa te Chantal oswana evi biso tout
Evi o wapi? Wazo ebisa biso au pekisa biso to cha. Evi o wapi? Evi o wapi? Tu wano fingara evi po azara ye moko. Tu waza ye mote. Tu waza ye mote. Oh, evi ebisi bango ba chaba odote audio eza. Yo ko dirige ngate, o dirigera ba chihuahua na o kanga bango na sorcellerie ya kindoki oyo nzungu koko sopo avandela ngo mutakala. Ngaza nkati kuna te. O dirige nga ibandeni yo, zoba illettré lo yo o dirige nga. Ibandeni. Mutayebo koma kombonete. Ibandeni. O sa ila moi no devoir mukoni. Alors, la famille ba audio ya Evi eza e apenza. Et puis là on a sepeli po yemo aza d'accord na ngo bima nango. D'accord. Et puis pour ton information ko kantate ndenge Carmel misi ba audio Evi aza au courant po ba sola na bango pina Carmel tisi ko. Ba sola. Evi aza na au courant. Evi aza au courant. Ayebi. Evi aza au courant. Evi aza au courant nango. Asa elo ko pekisa biso te. O pekisa biso ni. Boza na na liaka ba fruit Na linga ba fruit. Na liaka ba fruit to saka émission et kenda bien ya émission o fait ça à 1h30. Boza na so papaye. Mais il ne tombera jamais à un. Donc, nous avons la droite et nous avons éviter. Quand on sait la matière, pour les matières, on a des avantages à éviter. Donc, tu as ça calme. Ça calme. Ngam na diriger réseau. Oh, ça calme zala wana zela. Patienter. Patienter yo ko sa batu yo diriger internet tin. Mwendenga balancer binote. Eke la bino na doser bino. Bo maîtrisable. Bo zala wana bo zela tina zonga kisasa. Mais qui live le simbité. Donc il a dit que matière nanga na zonga kishasa. Donc na zonga kini boy na zongeli on a continuer. Bo maîtrisable bo zela. Yona ba mboa na oyebisa ba mbazela. Alors naba audio wana. S'il vous plaît la famille. Na ko cha audio bourrique. O mena chaki da audio bourrique. Oui, na chaki audio bourrique. Naba audio wana Evi ko finga salite zelo rasikate. Et zelo rasikate parce que Evi aza mutu ya liboso te. Alobake makolo combinaison a salite. Toka ngo pa feli tigre. Toka ngo pa senti. Toka ngo pa dondi. Donc Evi a mobala liboso te o ko fonde. Eza makambo toyoka na mibali nyonso baleka ke tatami. Wana to olanda kutango te pa de salite biso tout toyebi ka salite. Et mona na raza salite. L'homme de 48 heures era Ramsès Chris Brown ayaka pe koyebisa biso te ndenge mwasi wana za salite atangaka mai za solo biso tout toyebi. Mais na ba audio wana eza na ba point moko très pertinente. Point ya liboso. Abimisi secret ya kindoki ya famille ya makolo combinaison. Pena mamna oloba eza na ba audio. Donc Evi ça ça prêtaki na e oye ko ya e ya. Bino batu bo perdre po ya ça zo 2000 wana. Isali musala na matanga papa. Donc voilà. Po mona ga mwasi aza zoba. Biso tunde toza aw. Toza na ba ex. Toza na ba ex. Ba papa ba na baza. Nga Sarah
papa mwana nga kufeli papa na ye ata 10 euro na ochate e ba ndeni na chela ngoni na lien nini comme tu na ko ya pe matanga te et surtout zo dépendre na ndenge bokabwanelelaki na yo sani 1 euro na nge kochi kuna na intérêt nini mobali na nga actualité ko papa na kufi mais ex moko boye papa ya ex na kene wapi na kochambongo poani ma chérie calme down matière no eza to ana ngo complet ndambute mubimba yo mutu bondela ke vite ndebo kabwane lolo ba ke via sundola wa kimayo yo zai mutu otindele vi 2000 euros pona matanga papa ozaki mutu osombele vi billet azonga Kishasa akekunda papa ozaki mutu akobenga ata evi na telefone otombo ya telefone obenga mutu asundola ona mwana pesa o mwana kado waina courage wana ozwaki yango wapi courage à ça makolo ya evi ofinga yango fricandelle à l'époque maintenant nde ekomi ozoba pipi biki ekomi kizengi tando osili ozo reflecte elongi ya koko sopo biki ekomi ozoba ti 2000 euros ebimi mpona biki ata otindi bamikala na yo bensense wana baya koloba ke aza mabindi retire mabindi mikie me mabindi mikie yango okrakati yango ebeliso liboma yango osalela dépression okokata osokola te so olati lineti loka aveugle olata maneti poani miso erevese ti kwa na stress miso erevese kokondi aboma wana maneti yaya nga na sa lineti na live pona oteka et puis so na lati yango bato bamoni yango na longola yango mbaa moko po ngelo nyonso na tia na nzoto na nga eza vendable apa nzoto na nga eza ya mbadi na nga nyonso na lati awa eza vendable na miko na lati eza vendable soko ozoluka yango na sombeli yo ata telefone eza vendable mobalo aza pipi fricandelle okomi lokwa kizengi okomi okwa zoba tando ozosa dépression okoki obeta on caractère ekoti yo tina misisa moya obeta carrière te olala te doliprane eke ezongi yaya olala te ngaka nde mutu na nango olala te olala te nga na loba yango so bozwi matière na nga bopeze soki bato bowana matière na nga bopeze te eleka lokwa mopepe bon la majorité ya bato tu badirigaka internet eza ba M23 sikoyo oyebisanga M23 te me bino bato bowana matière na nga nalala na nga pongi ti eyokana te ezwa te mpo biso tu tobeta yango kara ezwa te eloko na sepelaka na kombo bopesa biso ba M23 eloko na sepelaka na ekiri yango zoba za te zoba te so tobi to atake yo tokoatake yo na mafinga te ta ndenge obimi zoba okomi bomaitelanga batu bafinga nanu evi te biso oza na mafinga te biso tozo refléter quand même ba image ya bafamille na biso toa basé na ba insulte te biso frappaka na maloba to analysaka to tukaka to lelisaka to critiquaka comme pas possible pipi fricandelle azangisi okimia ti obimisela yango 2000 euros bimisela ye nini la famille bokoma na bacommentaire ti abimisa ye 2000 euros atindeli evi mpo na matanga papa na ye motivation ezalaki nini parce que biso tu tomona ndenge ye afinga evi awa aza na bainfection aza na maladi akabaka te aza na eloko te gigolo akipaka mwana ata tindaka ata miliki ta te eloko te siko mobali aza irresponsable akabaka te akipaka mwana te apesaka eloko te
asundola okutu na mwana kima yo. Motivation na courage opesi mbongo matanga eza nini? Soki eza ya pipi a éviter. Eza ya nini? Kotula à la 100e puissance. Après bozwaka ba audace ya yo finga batu. Bino nde bitula ti. Quand on parle de tula na réseaux sociaux, c'est makolo combinaison, ils a carré. O leki na ki tula na internet ya wazate. Souhaite obito luka ndoki na internet mama ndoki eza Charlotte. Na moun kone moka témoigner boma batu. Une sorcière, une mère sorcière chloro aye na internet ya ate. Ate? Mobomi on dit makaboma batu bo na télévision. Calm down. Non, ça matière quand je veux. Quand je veux. Et via Pessignon so déjà. Et à Pessi pas accès. Il y a tout. Abi, c'est fini. Donc, toi, on a accès. Et puis, toi, on a accès. Il y a nyoso. Na ba audio wana nde na banda oloba. Premier point, eza somo evi abimisi ba secret ya kindoki ya famille wana. Ya liboso evi alobaki. En fait, evi alobi na ngate a sola na Carmel, eza enregistrement. Abi eloko esala nzoto malili tanga banjo mona ba miracle. Alamuka na katikati ya butu ake se soulager. Akuta koko sopo mutakala avandeli nzungu. Eblu rolia. Avandi. Aomituna nazo lota to nazo mona. Azo expliquer ce que Carmel a dit. Carmel a dit peut-être les a pensé à Carmel les a ndoto te. Na mona ye. Na moni ye. Na okanzoto malili. Et ba liboso te mba moko te. 2 fois, 3 fois. Yango na koma okima. Na koma oya akaba weekend. Deuxième signe. Ya mabe na eko mona. Charlotte a commencé à soukuela nga ba caleçon. Autorisé par sa fille. Ba live nyonso bomona mwana salaka afinga batu. Ba scandale nyonso mwana salaka abina ba magoda. Nyonso wana mama na vanda mopandi. Bino mo bomona teke mama na zandoki na mwana na baba ndoki. Abinga moko na vanda na sala examen de conscience. Omoni bana ba pasteur bazara ba santuti. Baza pe na ba scandale na bango ba salaka en cachette. Boyi pourquoi ba salaka en cachette? Pour na protéger image à ba parents na bango ya ke mwana ya pasteur. Yangwa ko sala buzo ba visible te. Soko sala ngo fasa ngo ya obatama. Mais mino bo mona teke mama moko abima na internet soit disant za pasteur. Botala ka comportement mwana ni. Yesu aza wapi? Yesu aza wapi? Tangu mwana na chaka miziki azobina azopanza makolo. Mama naza wana te. Yesu aza wapi? Babi soki Jésus Christ a koti na vie à mutu. Au monde a changement. Au monde a changement. Donc tout ce que moi soit salara na mama na e basé lo moko. Tango yaka ko vanda zo finga batu. Mama naza wana. Evia lobi jour na confirma que mama Charlotte aza ndoki. Nde na mona koko sopo. Na nde na mona ya sokolelanga ba kaleso na koma olota na butu neti femme de nuit. Jomsu na vanda mwana nazo démarrer batu. Mama na azaki pembeni. Na moni penda mama na vandi wana. Opexete. 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 Atiki ya finga batu.
mena munoko asambelaka mama asambelaka mama nini o asambelaka ko vanda mona mwana na yazo finga bokilo na ye ata libala ekufi na confirma mama na zandoki nga bazofinga nga kaleson ngenza bafingi nga basorti nyonso bafingi famille nga ti mwa mwasi wana sara ba life sa mère ya kota za na ye musika tazalaka wana ti bomona mwana lekalanga suste soka osa ba life poto loba tosala ba émission mama na ye mutasimba mwana wana po mwana ngo pa yoka te via bi impoli basi balesi ekindoki tokokoma wana so bomoni azosala live mwana aza te aza na mama na ye aza nika wana ba point très sensible o Evi abimisi abi asuka na kimi na komo yaka ba weekend nakuta ye moko la sorcière Karine apelisi ba bougie na ba photo ba mama la Chine o ba pesa ke mbongo Evi abobimisa ba kombo na bango abi eza normal te abi nga moko na vanda na yeboye agangelaka ba mama na lokwa bana mike azo gangela bango po batindele mbongo botindela nga mbongo na ifona futa abi et puis c'est pas normal la famille nalingi photo sa nano analyse ya mwana o Karine aza nani auta wapi webi makambo Evi alobi oyo ya kagangelaka ba mama na ba chinois donc moto opesa ko mbongo ogangela ke do wasu une autorité likona ye c'est pas normal. Il y a un esprit derrière ça, esprit à domination. Yango Evi abi azako gangela ba mama wana donc mbongo na yete ya bango me poka bazui retard ya utindela zo ganga osilika botindela nga mbongo na la besoin mbongo fona futandako abi ba mama na balengaka so mwana kacha group na ye omona bazocha ba voice to ba mama bola mukato kozokoma friend mwa foto futandako a Karine abi ngati na vana na mwa mwasi wana tikalo futa ni mai ni courant na ebi facture te ba chinois na bato ba futaka nyonso ba dépense au baby shower tout ba chinois bato basala sora ebisi bidon ngam na sala bo ebise abimisa ba facture abimisa ta trace ata ya transfert ya mbongo ngana sina salela ata ya sombele loko na vie na tikala osalelo te akosa atentanga finga nga gigolo otikala opesa kosombela mwana ata mili kitata lutute ba chinois basala nyonso ngana kuti mwasi alivivaka na ba chinois na bato mo bwana ba ona groupe dirigeant bango ba futele mai ndako nyonso ko lia provision ngana osani nane loko bakisa te nyonso na kuti basala kai to vivre na rythme wana ilaxite ke ngana gigolo na zaka na mbongo te nazana ngo. Alors point o alobi ke agangela ka ba mama wana mikolo abi Sarah oyoka omona penda na kacha group mama mususa ocha audio swede loba ngochi koma mama o nani o akoka mama o swede akoka komo ne nani Sylvie Mode aloba ngo omona zo gangela ba mama tozokoma fendi ma photo futa ndako a Karine mbongo ezokoka te tozana maboko ka no temps so ipe basangisela ki mbongo bachaki to msu bana besoin 10,000 euros no ekokite ya sengi bo pchela nga mbongo na nga na bo pesa nga ngona na ngo be azo ganga c'est pas normal. Il y a un esprit. Comment mutu mobimba lingaka bato basalela ye na poto mbongo eza pasi ata ndeko no propre soko mi poto aoza l'esclave na ota lesa kwa salela nyonso sala te awe biso leki nanga na memi o poto luka o sala kayu banda musala po luka o s'en sortir. Mais ba mama o penza ba vanda ba omona mutana maboko na makololo kwa bango
me balukelaka ye balesake basalelaka nyonso yango moni atikali kosala kayu te na Europe yango mpe kozi ya kozanga ne mukanda elle a tout mundele azomona place oyo akopesa mukanda te barefi na barefi azwa barefi na barefi ordre de quitter bakitef na bakitef mutako sabino te na poto ata parents za na kitef mwana ana droit akende classe evi a confirmé que Karina na mukanda te Henrietta za na mukanda te a confirmé eza na ba audio ngane na oteka na ba audio na oteka na ba émission bo eteke na sara ba émission na tchaka ba audio elengeza te elengeza na ba live bo silama boza maîtrisable bozelanga monta na longwa na komi Congo na bando tcha ba matière na kati ya ba secret wana evia ekoloba ka nenga koma koyaka na ba weekend oyebi ke aya boye akuta makolo combinaison apelisa ba bougie na ba photo ba mama autorité ba pesa mbongo ba o ba pesa mbongo na kati atoki na molunge na kati atoki amikangi abi yikuta ndisi suki problème nda comprena que moi so aza misa mabe Ozeana nabenga nanu nabenga Carmel audio wana so na bosani makamu susu Carmel a woloba et puis to continuer boye basikoyo evi batu ba woloba evi akoseli mama Charlotte evi akoseli Coco Sopo evi talaka na ba audio wana evi ake plus loin alobi même mwana wana azana kindoki déjà Ziana benga après to continuer bozela bozana benga après to continuer po ngaso na bosani ba détail Carmel a rappelé nga ba détail mususu en pleine émission. Alors Carmel nazana émission mona maman na ba audio oui bonsoir ma chérie comment tu vas ça va oui je vais très bien tout se passe bien franchement Dieu au contrôle de ma vie. Ok, et les enfants, oui, ça va? Je t'entends très bien, Sarah. Ouais. Et les enfants, ça va? Oui, ils vont bien. Ils vont bien. Des enfants bien éduqués, ils sont en train de regarder la télé, c'est normal, ils vont bien. Ok. Donc, ils sont bien instruits. Ils sont dans leur coin et moi, je suis dans ma chambre, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train de me préparer pour l'abîme d'un moment à l'autre. Ok, ma chérie Naza, en pleine émission, je t'appelle justement... par rapport ya ba conversation ya yo na evinde bobanda ko solo la na audio o ya liboso tindelenga place evi azo dévoiler ba réalité vivant na ndako wana ya famille ya koko ya bango nyonso parce que na utolo ba na pesi quelques détails awa nde na bi peut-être ba détails mususu na ko bosana na benga yo o expliquer biso parce que yo mto maîtriser conversation ya yo na evi ba secret oya lobaki ba makambo ya mona na kacha ndako wana ebangisa epe kimisa e ndako mako ya na ba weekend na makamba kutana wana ngwa expliquer ki ondeni. Oui, Sarah, avant que tu n'as banda, batindelinga lia moroboye. D'ailleurs, j'allais même t'appeler pour te dire zo bakizengi mbwa lizeza Karine. Oh, il paie sa biso ordre que to bimi ça va voice nyon sorti avant dimanche. Karine. Zo bambolina biso tozo bijo saneti yo to ekartaka makolo na miso abatu n'importe comment bambalase obosani koboti nanu na presque préménopause au fait préménopause yo lelo soko faloza na mwana to mwana mukolo mwana liboso falaza na ba 20 et quelques voilà mwana za mwana muke po boti mwana muke peut-être na weza lokwa ba bourri ke lobi dango evi en tout cas evi pas na ba prise te ana ba prise pas vérité en fait toi qui muto avandi vraiment réfléchir ta façon de réfléchir et ça ba bourri muto avanda o matsa prise ya personne na life ba fingelo mama bokilo ex mama bokilo po evi pe alinga hotel to benga wata ex mama bokilo na belle famille
ba parents wana o bazalaka te tango yaka yo moko linga mwana bango tango balaka ye ba parents wana na papa na koti na sama bele o finga mais osaka bourrique oza na niveau sur mauvaise éducation te poto qui déjà même maloba maman non ndenga boma batu ndenga sala ba incantation ba sorcellerie n'union en fait et ça coûte l'internet. Mais je reviens sur la question de Sarah avant de partir na makamno parce que aux imbéciles oza zobo oza bourrique et lobby vie parce que déjà tu vois on a besoin ba voice déjà déjà misato e bimi wana wapi oloba ko zonga kunate oza bayoki yango ya bango ba diriger ngate Carmel nga fona teka Carmel te Carmel nga fona teka yo kutu kokota no wana te nga fona teka na obimisango te loba na nyonso Mexico Karine yo mbwa ozalizeze ozelo côté. Je reviens sur la question parmi ba makambo oyo evia lobaki lelo sikoto kesi ko na makambo ba bougie Karine Kandenge Evi des fois il venait wana kutuni bandeli Evi abanda ko yaka ba weekend ozo ebati tango foute ba bia yaka chaque weekend wana ya na Suisse na Belgique tango bandi relation tango la qui c'est premier paquet tango bandi cagnotte bandi la cagnotte ozo ya aye jour mususu na butu pekaka avant dit tango un moment alali ndenge za kaka melaki na ye alali asitu ki na pongi ayo kutao na mama na bino na salon à place aux alaka liboso avant beaucoup man talaka na opeso ba détail okay ndaku olo wapi okoma avant beaucoup na garage na ndaku liboso kuna place aux alaka ezande na ndako ezande avant ezana suka te ba ya na garage avant ba ya na chambre froide et vient za maloube chambre froide ezane makambo zela pardon Carmen eza avant même zela eza explication ya avant mwana botama avant mwana bota mayoka na ndaku wana wapi baloba o caméra ezalaka na se maboye ayukuta bango na salon na mama na bango obolobaka simbaka Bible Charlotte wana akuta bango bavandi batie likolo eloko mo lokola une petite tablette un tabouret au fait batie ba papier, batie ba bougie, 3 bougies. Bougie à rouge, bougie blanche, na bougie noire. Oh, et puis amoni yango lokola ndoto. Atala boye. Wana bakosa ke baza prier. Wana mama Charlotte atie liputa na tolo. Karine Pemboli na mbwa zo balizeze atie pe liputa na tolo. Bazaki en pagne, bapandi beti makolo. Bavandi. Bazaki na ba papier bébé et puis agangi c'est quoi ça maman na bango bala moko a répondre ma cherche le bité yaya et c'est le côté ata na boye na ba papier poussa na boye amoni ba kombo si je ne m'abuse na bosana te il y avait le nom de Moujakina il y avait le nom de papa Mia babilo mo boye ba kombo na bosana te papa Mia Moujakina na mutu mususu azaki na zoba oya azambebolo kwa lifunya gorille au pasuka na si aux États-Unis comment on est voilà c'est pas Canada na mila mabanga mila bakayas nani bonobo bonobo wana na ba akuti moi quelques combos donc ba combo ya ba mama zela so na de na kati émission mais na chesu na yoka audio ngo bien loba na tanga ba combo nyonso yaki na kati loba nao à Tchétché, comme je me souviens pas de tous les noms, à Saint-Joan, à Zo, à Bonobo, à Tchabango déjà dans le monde des ténèbres. Obité papa, Vanda, papa Vanda, loko ezali, wana prière, papa, sambela. Ezali loko te. Oyo eza makambo to banda kala banda na za jeune fille, eza kaka makambo ba losambo, tozotia batu oyo po batika Karine te, basunga Karine na ba problème nyonso azala kanango, soki pela ba mama autorité, ba mama la Chine, ba kombo na bango. Evi amona. Ba yoka ba komba omiyoka. Wana skombolina avandi akitisi mutu na se. Maman na ba mutu azopesa explication ndoki ya Charlotte yo molino akofinga ba parents batu mama. Zoka mama ne moko chor. Mais tokalisa ki mama ngwa tika ndete. Wa ba torso moi. Kobanga. C'est normal.
eza kaka kobomba ndeko nani mwasi na yo bato wana batika kosunga ye te. Bato batika kosunga ye te, bato oyo eza kaka kotya bango na prière. Ah bon? Ata na mopanzi boye mpe Bible mpe mopanzi kuna. Alobi tellement amonaki Bible mopanzi, lui il s'est dit que c'est qu'il y a mosusu eya na ndenge ba prière. Mais au fil du temps aloba aya ko comprendre que même bando qui basait la prière. Prière basait la Bible. Oui, basait la Bible pardon. Alobi nzoto kote malili azonga alala. Mais à l'époque on dirait monaki yango normal hein. Amona tala lobi na tongo tellement makamlo baba yebisaki na tongo alamuki comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Tala oyebi ke mwana mobali ta obetela ngai azongisa confiance okoka na ba voice mususu même non mais ça encore bizarre ba voice soit pe bien Carmen, je te prends pour mon ami ya mon oncle baba makamu mususu aujourd'hui limbisanga pour tout ce qui s'est passé. Et pour votre information Karinga na ko bundala leki na ngai Vanessa te ma chérie okosi jour ango devant vie na nga Cyprien nzolo so kanisa za vie na yo moko onga na kutana na ba Evi ba bazaki ebele. C'est le jour na limbisaka Evi afukamela ngai nga na sambela pour de vrai nga na ebikiste na ebikindoki te otindi mutu moko boye fi moko beno kaki azoloba na vanda côté moko na ba Carmen na vanda côté maman de la science quand je peux te dire les noms à bana ya biso nyonso ndeto fanda je suis dans le même groupe à bana de la science babola bazalaka te wa ba illettré oyo chaki kuna oyo ozwaka sinon moko yo kosaka ke oyebe pa ba Carmen kosa ke Carmen ba aboma koko na bango azali na 90 ans ma chérie naza tana koko monta zana 90 ans ba koko na ngam suku na yeba bango te bakufa na botamate siko. C'est déjà une histoire fondée, une fausse histoire. Pour yonde bakanga ndoki na lingwa la maman na bino na FMC bakanga ndoki. Batu babosana ke batu babosana bayolo ba Evi akosi. Mais babosana ke maman na bakanga ndoki na église maman olangi. Babosana. Ba ya pe ko tangu maman na kutu wana déjà kutu ba ye kutu na yeti ba memi poto ti asundola Karine. Karine tangu yolo ba makamba yaniko kote kanga Carmen. Yannick Aleking, est-ce qu'Aleking a un répertoire? On a un répertoire et Kuba, Kinshasa mon baba yebi. On a non, on a beaucoup mais on gender. On a ce qu'il faut gender, fallait mon ami Mema. Je te remets sur tout ce que tu as dit. Oh, et fait de la Carmen 50 € en Grèce, ma chérie, c'est là ce qu'on a zone sao. Au moins ni mutobe ngaka boss patron parce que moi je n'appelle pas les gens boss patron parce que je ne suis pas une commandeuse. Nde naza boy naza sopekate. Au moins mutobe ngaka boss patron. Choisis ma tante avec tout le respect. Là où il est, Nabi Kebortine, il est parti. Choisis ma tante à l'ange céleste. Chaque mois, il m'envoyait entre 2000 et 3000 €. Wow. Donc, pesos ko ba kombo, hein. Parce que choisis ma tante. Yo faut belle, la choisi ma tante. Quoi pesa yo? Carmen. Moi, Carmen. Batu nyon soit Grèce. Batu ba kombo bese belé. Ba chana pe pour ba yebi. Banani ba semi Dieu ba yebi ba te belé siko na yebi to ba komba batu autant choisi matata otinde na mbongo et moi so ka tinde ninga yebi 3000 € yo moko gère ça au fait futanda kusala ba makamno zo sala allez au moins na yebi singa 1000 € msuna ba sali kolo o pesa hein comment na bic na papier place au dessiner ba karabuja po yo yebi o commenter ba yebi so komaka Karine et pas Chantal Bola Karine ko za baron okenda ko mala baronne lo moi boko ka kututé ouais pour na papier wala na bic wana osimbi po dessiner ba karabuja o dessiner ba blo mo ba fille ba sitoche ba kona na pasi ba bandoro dessiner tant ba zé ba jeune fille ba obeta li solo maman choisis ma tata banoti ndela yebi singa Carmen ça tu donnes à Roméo Mavungu. Roméo Mavungu habite à Aubervilliers ici en France. Na bengete en kamwa ko ka kombo na a. Roméo désolé bébé soko mati miniature hein. Ta matana été témoin. Aza pe ingraté. Na minute on a zaka na Grèce. Ceux qui choisissent Tindelinga l'ange céleste avec tout le respect je me répète encore. Ceux qui Tindelinga mbongo bisanga tu donnes aussi à Roméo Mavungu 1000 ou bien 500 na mbongwana. Ceux qui permettent comme support yebisanga tu donnes à Dèche de luxe. Yépé. Yoka ba précision. Nazo pesa ba pression Dèche passe na Paris. Tu na kosi. Baya ko mata na ba live to ba yebisa muntu mo ke Carmen na kosi ba ozala directement ba un grave vis-à-vis
na Ange Céleste choisi matata. Ouais. Ma chérie, waka kobelela bakombo na talaka o. Parce que ça fia passi. Passi. Yo faut benga bango ba boss ba patron. Pour Moi, je ça, ne vais pas citer les noms des gens que je connais ici. Moi, Evie ne peut pas me donner 50 €. Et pour ton information, jour où nous avons ça dit solo que oh ngana lekna to bundela na nini. Evie na ngato beba na miso abatu na réseaux sociaux pe to mona na nte na vie. Ale leki na nga ko ebisanga ke leki na nga zana mobali na Vanessa bando ebisanga ke ona sepena mbali. Tozo soanele Karine, tant on va inventer ba histoire. Azane zoba. Ba histoire inventaka ezape ya zoba. Alongo Alinette. Alongo ba Linette wana. Tango azoloba masolo lokuta. Oh, na matanga sikoyo ya ba mundabi, ba beleli siko bana mundabi boya boye. Ngasko na komebisa mbali nga shu. Wana yosko za kwa posa mpuku. Ouais. Sorcière. Donc yo donc époque wana nga na yo kutu ebanité po yo na otu découvrir yo tango banjo finganga pendant que la bimana éviter et puis nga na ebaka evi avant yo evi alinga avant yo mais na linga pe éviter mais tu o créer la ngai qui bomanda monde de ténèbres et ça parce que koka moto na ngai et puis koka beauté na ngai te ti lelo obela liboma misu na nga penza bolobi pe ya solo na zama vondo sexy a dega ya osaka na te eloko evi eloko liboso akufela petit lelo ti azonga kayaka kosenga nga ba pardon evi akraka ibu mukulumanya ebe komba ngweke webe benga kona ni lobande evi abenga ko mukulu mukulu ete benga mukulu shu ngana za kuna ta yo mona na bala mobile chance yo moko lobaki azala mobile azala mundabi ya vrai azala ya faux ya bikoro to anini na bala ete ya liboso ya ko bala azala malamu za bien te na minute bofinga papa mwana nga 1 bofinga papa mwana nga 2 ça m'importe peu ba obalisa bango obala bango ça m'importe peu ozoti na ba chinois ba bisanga ke o alinga comme chérie atoye na bref kutu ezate azwiwa evi kutu atana yene ngazana zatana preuve achete mais vite bongo azwa ya mundabi wapi et bongo deuxième pe je t'aime papa mwana nga mibali ata ebiso je t'aime ata opesa ke yabe respecter yabe na minute yabe avant de femme mariée to kuno yo ngo comme sanga mbanda yabe to ba mbanda ta to cha to représenter ka yabe et pas ya papa mwana nga et ça le lot musane yango wana ko détruire ba foyer batu muninga bala sotanga komoneka na makama buzoba et puis ça nga na relation na boy mobile penza na tirer chasse c'est quand yo Karine yo ato boy mobile okoko tirer chasse te ato tirer chasse na tiro kenda penza OK ko luka dal wana eza poko tana sepo luka isusu o piocher mobile ta fille yo atula ta Karine ko fia salité abaluka na mabele yo ba bougie rouge noir blanc wana o bakuta bino na mama na bino na bible mpanzi bandoki na bakombo ya batu wana nyonso. C'est que fille au père à Bruxelles ou à comment là c'est que fille on a pu battre déjà dans la bougie ouais bon ça la attention bino batbolia ana cette fille Karine aza dangereuse et vie bon mon oh et via kakolobate et via ça la boété vous et via Zoya ça en groupement mobimba et via Zoya pour votre information et via Zoya ma chérie Karine na répéter les sous Hiroshima ezali mais yo te mto obimisanga ngo oh déjà yo ki mungongwa evi ete ya yo silama ngola linette ya kovanda na makolo ane eza lokola que de poisson ta makolo oh ya pa yo fini kaki yango lobi na no ki frisson te na kata organe no ano evia lobi ndako ya congélateur koya na ba voice malembe toi tu penses que les gens ont peur de toi je suis préparée en conséquence Karine tout ce que tu vas faire contre moi, je veux le faire contre toi. Voilà. Je suis prête à couper ça live. Non, c'est là ba abonné ba continuer ko mata na compte na ngai. Te faut ba mata pesa bango devoir ba mata pe. Ba comme ça ta na 500,000 abonnés pour yo ça live. Ça ko live siko yo na siko mutu na ngai. Omoni yo ana droit oyebi sabiso te dimanche to pesa biso ba bolombolo mo ba mutu nyonso akofinga nga batu na nga tout ekozongela yo et puis yo sikozongela na papa mwana no azosabula o eh ye kutu mto swani sasa te
ba audio kakati neti nga so afingi na enga nazwi ka pacha evi na tie nasaka wana soka fingi nga nazwi pacha evi azoloba makambo arieta na tie po wana nde ezochoke. Mama éduquer la nous mwana pour papa kamo fa papa kamo abika ndenga uti eloba kutunga na ngana loba yo mo loba evi abika ndenga uti omona mwano abi mwana na sale kindoki mwana impoli azata na éducation te ata soki pas aki mwana solo soki pas contrat soki mwana insémination hein c'est pas gentil kobebisa éducation ya mwana ya yo moko osala mawa mutu te sorcière toi. T'es une sorcière, tu viens des décombres sataniques ou quoi, Karine? Hein? Moi, si pensa solo, nous autres, salité, mais si comme ça, on a problème, maïpoani. Tigre dit la même chose, et viol la même chose. Bah, qui si? Molina, osa maîtrisable. Makasi. Osa maîtrisable. Makasi. Osa ne lo comment osa la o batbo kosa la oti. Tokosala nyonso o kosala. Ouais. Cette fois-ci pensa. Au monde ndenge na oya na lobi batu ba s'abonner na compte na ngai ya TikTok. Po au monde yo comme ba bombe kobima na ba grenade. Na Hiroshima. On a Satan de Satan 3 ezoya. Ah, au monde yo pensa il faut etika lo vi mobimba Nicolas Fiwana, Nicolas Boyna Boy. Toi, tu exagères, hein. Est-ce que les gens savent pourquoi je suis venue dans ma voice ou on appelle ça en Sarah? Bon, puis pas on appelle ça Sarah matière. Parce que tout bonnement, on a vendu pendant 3 ans. Après problème, on a essayé les caca. Je continue ma vie pendant que Karine a servi à famille na mobimba bande konanga nyoso. Oh ba l'équipe famille na mobimba. Ko bandana o ya soi-disant tata o ya ye. Tina lirieta. Balekie mazwata kuvanda fingi bango na mela batu bamona te ba chinois ba finganga na lobaka ka muke na lobe belete malgré ka kimaka limo après libala ne kufa mais avandi na kiti na ye libala ezaki ya magali lo mama tellement moni ba okumisa de partout ameki ba prise acte ka biloko ya evi mabe evi a boy tellement ba ye ba bambi na ndako evi bambi ale bala evi akimi na ye créer tiko alobi tika na zone la ta matière mso Carmen sans savoir que Carmen déjà boit vendre la kao poussin la solo la déjà na evi oyo qui voit evi oui ou non oui Oyo qui oui ou non? Oui. Oui ou non? T'en as tout nié. Est-ce que Bozong, il paraît que j'ai entendu dire que Bozong jamais. Bobi misanga n'importe. Bobi misanga na makambwana. Non seulement babengo n'importe quoi, babengo sous bourrique. Molina. Nakoti na ngai te ma chérie. Merci Aya. Merci Carmel. Kabonde ke Carmel alobaka. Siko bokene ka bo s'abonner. Carmel abiso bokukisele 500 000 abonnés à Opelisa Live. Merci beaucoup, Mukulu Mania. Merci, ma chérie. Mukulu. Merci. Oui, ma chérie. Merci, chouchou. Merci, bébé. Merci. La famille. Naibisi bino ba audio ya Evi eza très pertinente. Eza na ba secret moko comme pas possible. Ba chihuahua o ba kotala émission ba koloba. Evi akoseli Charlotte makambo. Evi akosi te akosi nelo omo te et puis ce tobi tozonga pena na identité ya Charlotte azanduki oui Karine aza mwana mokonzi te tolanda témoignage mikolo ezoya ntango avant na banda kotia ba audio ya Evi na kotia mpona si na téléchargeaki témoignage ya Charlotte na kotia témoignage na ye mobimba nazo expliquer batu bayo kondire TikTok baye internet na retard balanda mama wana de près soki Evi alobi na biso to ndimango to kota doute te pona nini mwana wana za mwana ya papa mokonzi te Charlotte alobaki yango bien alobi lokaza ko bimana mobala batu asale fort aluka zemi na ndenga normal zemi zoya te yaya babenga yango ba lien familial aluki zemi zoya te akenda kwa nganga moni moto azaka na bisida consulter banda kwa nganga azaka na lien ya kindoki po mutu normal akolala la mukate
aki oconsulté ndako nganga aussi longtemps nzambe azo existé mobali pe ya yo te mondimi oki oconsulté ndako nganga et puis mama wana azoloba bien nga vi nange ezalaka kindumba nazobima kaka na mibala bato très clair nde bipai wapi zemi ntango ezoyata ke consulté ndako nganga mama wana na munoko na ye alobake azwa Karine na mai mama Congo témoin internet momba témoin ba vidéo eza donc mwana wana aza mwana même pas biologique ya pa mokondi po aza mwana uti na mai donc aza mwana ya esprit. Tant que tu parleras sur la délivrance et ses origines na ministère à combat spirituel. Soit obito luka origine à Karine, à utana mai. À cause à moi na tati wata. Aza esprit. Babenga ngo mwana mai. Aza mwana mai. Aza na ba sekela ya bana mai. Siko yebisanga mwana bazwe na ndako nganga. Eza lora bo Lucifer abotamiti. Zandoki. Voilà pourquoi ils ont traumatisé ba maman batu ba ça ela ke ba dépense ba foutela. Au moins ba maman wana bana bandeko na bango na Afrique ata 100 € atinda raté. Mais azola la pongite na souci ke fona futanda kwa Karine. Bino bo benga ngo bénédiction. Yoko beng sandeko no na poto akomi na poto ozo continuer ko futele ndako ana maboko na makolo. Jamais olobane ke luka musala. Olobane luka musala va chercher. Je vais soutenir Namukie, mais yo moko no fo bandoluka. Identité na yaza mwana mai, auta na esprit. Aza lora bisote. To fondete témoignage à maman bangweza. Nabi avant na banda ba audio a evi, na bana na témoignage. Maman na loba makambebele, maman na loba boma batu. Siko soki evia européen biso ba réalité à vivre na ndako wana. Moi te ke balani lokuté ezate. Mama o aboma batu déjà. Bongo po vanda na bougie asa ba incartation na mwana na eba kanga ka ba mama la Chine ba pia ka mbongo ezangani. Po ye moko tanga za obota ta kenda consulter nganga. Ko boma kutu batu eza grave ke ko sambela na ba bougie. Et via cosité. Et via cosité. Nazoya. Naozonga na Kishasa. Naozonga matière eza. Eza ya musuni pendeza. Et puis bobo sana pété. Kana makambo mama na loba. Tango akena mai. Kosa kibonganga. Poizo azemi après quelques temps zemi. Mwana wana auta na mukongo papa mokondi to auta na mai bokoma na ba commentaire nguma bota nguma elima bota elima esprit robota esprit sirène robota sirène tati wata robota mami wata evia kosini et puis na katia ba audio wana susu evia lobi mwasi mobimba na zemi na e uta na kanyoti donc po bota kanyoti existence a Henrietta eza kanyoti basali ba kanyoti 8 000 € insémination abi yango nazaka na affection mwana ngo te pongam na chazemi te Ndiye zara pe kop et vi faut expliquer biso pe place wana sou bien tolongwe wana na osa be mission tolongwe wana toye kokoma na niveau ya mwana botami tomona biso nyonso tumakambe banda koleka evia lobi ya suka awa tanga ki otala bango atali mwana wana azata na éducation mokiete impoli
azobeta mama na ekutu bambata abi na ngamo na milobeli mwana opale kindoki eza etage koko sopo bo bino bomona koko sopo wana na milango wana mabina azaka nango bomona ateke ye pa uta chel ezouta na koko sopo Charlotte Karine na mwana asuka wana pe azaka na kati ya malédiction wana kakati etage alien ezokita ba audio ya Evi eza scandale dans makolo combinaison ngo oswana nangelo te so yoka oloba nanga na chevwa moko mesko fozela nga nazonga kine po natekaka nga lingaka rando tozosala nga na profite natekaka nanga nga lingaka nanga bongo eza ateka ke o tosala rando ka ya ofele bo etenga rando nanga eza bénéfique nazosala rando batu soki nati nazosala rando boye tant na okata live na moni ba commentaire batu ba komeli nga mama Sara na linga assemble lataki na linga assemble lataki na lingi boye na lingi boye na lingi boye na lingi boye Sandrine Malosa na pesi ombote donc mutu mobimba fo bomona kazaka sirène aza ndoki parce que bandoki nde balingaka kokonza bato mutu mobimba alingaka bato bafingela ye bato baswanela ye bato bakabela ye donc ye aza na trône satanique aotala bato nyonso na se boye siko bato to boa na se wana fo bozala na nsima na ye botala baémission azosala mikolo oyo aolakisa bino se ya mitambe na ye makolo loka nzoko aolakisa bino yango bino moko bomona teke eza mvutima oso mona mutu même nde tovandaka boye so moni mutu bovandi na ye alakisi yo makolo ne boye fo silika eza domination eza mvutima depuis ka mutu asala émission azwi makolo azolakisa bato na caméra azo envoûté domination c'est significatif c'est normal moto auta na mai na biso bato bazwa biso na mikongo on est différent tala mutu azoloba bomatiselanga nanu bato bafinga nanu Evi fitir adversaire na oye wana ozobokola elima mosusu ozobokola ye wana auta na insémination ye po ozobokola telle mère telle fille mama aza obota te akenda kwa nganga yo po ozobota te okoti cotisation insémination balien ezolanda balive olakisa bato sa makolo envoûté bino bato boa na sa makolo na ye na sa bondoki na ye na sa nzungu koko sopo avandelaka nazoya dimanche wana bocheli banani yo zoba Karine na trône na wa bondoki bayebisi yo bato nyonso tu baza bata odirige suka dimanche nani yango nanango d'ailleurs lobi dimanche kuna osaba live te na osaba émission te wana nano ocheli bango suka dimanche imbécile nanango katela bango suka dimanche okozala traumatisé ti mukono zonga Congo ndoko yoka ba audio wana okolala pongi te tina ozonga Congo oza traumatisé yo na bandi na oya ben sensé wana okanga na kisi bolala te ngana olala pongi bino bolala te ti mukono ozonga Congo na bandi ba live merci beaucoup na batu nyonso tu bolandinga o aza mayele a comprendre message Evi a un intérêt okosela mama wana makambo te mama wana ye moko de alakisa biso kindokine na internet tomona biso moko tomona do aza na intérêt te aza ta na intérêt moko te merci beaucoup portez-vous bien.